Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout dépendra de l'endroit où vous êtes en train de suivre ou de l'endroit ou de l'heure où vous allez suivre cette vidéo. Je vais parler des salaires. Dans le Banalinga, pour et dans la mort facile, les Banalinga facile pour les Congolais, surtout les Quinois, tout comprendre, tout se comprendre vraiment. Ah, je le salaire. Le salaire, le premier ministre, et mboka oyo eza développé pe et mboka oyo eza en voie de développement. Alors to comparer yango sikoyo na ba salaire oyo ba dirigeant congolais bazozwa. C'est pour vous dire que ba dirigeant congolais baza mitema mabe. À travers vidéo oyo boko comprendre que non ba dirigeant congolais baza mitema mabe, baza ba sorcier ba bandoki. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la meilleure solution pour Mboka Congo, c'est le soulèvement populaire. Bino ba oyo bokumisaka fachi béton, na ebite ba loka bino na nani. Bino ba oyo bolobaka Kinshasa, Congo, Mboka elengi, na ebite ba loka bino na nani. Pe bino ba oyo bozokende na ba église ba binzambi ba kokosa bino que il faut bo soutenir ba dirigeants au baza ba criminels, baza ba voleurs. Vraiment ils a passé na ebite ba loka bino na nani. Awa tozomona na video na sala sikoyo salaire ya oyo azalaki bongo ya Boris Johnson oyo azalaki bongo premier ministre ya Angleterre, Grande-Bretagne. Salaire na ye ezalaki combien? Salaire na ye ezalaki 75 440 pounds. Équivalence à dollar, il y a 102 000 dollars 365. Alors, salaire, oh, ils ont salaire par an. Ils ont salaire, il y a moitié, salaire par an. Donc, Boris Johnson, tant qu'on a le premier ministre, il y a UK, il y a Grande-Bretagne, il y a Angleterre, salaire, il y a 102 365 dollars par an. Donc, par an. Donc, ce que tu as divisé 102 365 fois 12, total égopé ça combien? Pour yoki ba salaire au ba député, na ba mboso, président en parlement, bazali kozwa, na ba conseiller au bobenga ka fachi béton, vraiment à Congolais ba loka bino nanani. Na ebité ba loka bino ba Congolais na tanzo ba loka bino nanani parce que biso to longwa ki ba mboka lokola ngai na longwa ki na mboka wana parce que mboka condition malamu ezate lokuta ya lokuta ki moyibi état de système éducatif ya malonga ezali te, système ya santé healthcare de en anglais healthcare ya malamu système na Congo ezali te. Alors yango to mona ki non to fa na mboka na to bima pe to bimi to zima yele to moni pe ba mboka mosusu ndenge ezali kotambola pe yango to sala ba effort to expliquer bino ba peuple congolais était solution à mboka Congo ezala ngona ba élection te to bandi ba élection depuis processus de démocratisation ekoti na mboka na biso Congo o bengaka GKK Hippolyte Kanambe asali 18 ans na ye a ofele donc a piller mboka ateki mboka ateki mabele ya mboka ateki même ba forêt ya mboka na biso Congo ateki ba mine na biso ateki jekamine adebisi mboka. Mais bozawana bozo sepela bozo kumisa ye GKK na monaka video moko boye ba Kinois bozo tambola makolo bozo ka accompagner GKK ti na kingakati na ebite ba loka bino na nani na ebite peuple congolais ba loka bino na nani. Alors to calculer salaire ya Boris Johnson tant on a dit bongo premier ministre ya UK 102 365 divisé par 12. Et puis c'est combien? Et puis c'est 8
8530. 8530. Surtout arrondir la virgule, 8531 $ par mois. Salaire à Boris Johnson. Bon, qu'elle a internet, bon, checker ba salaire, il y a ba premier ministre à Mboka Lokola, Grande-Bretagne. Bon, vérifier. Bon, la rate, soupe na tolo, o meli babilo, bo melaka, ba pawa, so ba nini bilo, bo melaka na ebite, ba komonini, po epe sabino, ba gene, boko ba noka, loka ba timoko basa, ba bolole, ba kizengi, ko betaka maboko, ba fachi beton, ya ki bolole, olali nzala, ozala mosala te, pe ba mingi kati na bino, bo si boleki ba 50 ans, netina, par exemple, série 7. Si vous allez moi la série 7, carrément aussi au l'équipe 50 ans. Dans la série 8, carrément aussi au l'équipe 40 ans. Dans la série 9, donc au l'équipe malamongo déjà aussi l'équipe 30 ans. Bon, tel âge aux allez na yango, moi la série 7, dans la série 6 cours dans le bâté, ozo qui na kibo koko, il y a 0-0, au son mandat coûté, ba mingi pekati na bino obalate célibataire au fond na toujours epa ba parents kolia na yo ezali ya poids, il faut lia na poids d'abord là na poids parce que tina âge na yo moi na série 7 au leki 50 ans au fond na ga chibino moi na série 6 on a déjà koko au fond na epa na bino kaka pona nini mboka Congo mboka moko riche o esengela ke surtout na ba konzi ya malamu pour batambusa mboka na ndenge sengeli mboka wana ngai kozala bongo vraiment paradis terrestre mais lokola kibolole na biso ba congolais kibolole na bino ba surtout ba kinois kibolole na bino ya kokumisaka ba politicien ya kokumisaka ba musicien ndenge ba chaîne no concert ya na le 30 juin ba misi mongo l'état $580,000 pour na pesa wenge musique abeta musique a la lisabino pongi. Alors, tala siko salaire à Boris Johnson en tant que premier ministre ya Moka Munene doit contrôler Commonwealth. Commonwealth c'est ensemble ba pays oyo ezalaka na UK na Angleterre. Alors, donc Commonwealth va payer belé. Mais au-dessus na top il y a Commonwealth et ali Angleterre. Alors, premier ministre, il y a Angleterre, on a top. Il y a Commonwealth, parce que l'Angleterre, c'est la Commonwealth. Salaire na yé, 8,531 $ par mois. Sikoyo, tango bino ba député la bino bazozwa $21,000 ba dossier bimi ba vidéo bimi na ko chamo extrait ya vidéo na sima vidéo oyo ozo la kisa avec preuve à l'appui ba salaire oyo ya ba député na bino na ba conseiller ya fachi na bino béton ba député bazozwa $21,000 par mois. Ba conseiller à Fachi Nabino Béton, ba salaire entre 24,000, 27,000, 34,000 $ par mois. Mboso Nabino président ya parlement Nabino, a 200,000 $ par mois. Mboka école ya malonga ezalakate, mboka école ya malonga ezalakate, ba hôpital ya malonga ezalakate na mboka Congo. Banzere ya malonga ezalité. Alors tala ndenge mbongo ya l'état, donc mbongo ya l'état ya ba contribuable, mbongo ya richesse ya Congo eza pour ba politiciens. Ça c'est la conclusion. Tango bino bozo betela ngo maboko, bozo yembela bango. Mais tala ba mbongo o bango bazoli kozwa o esengela ki etonga mboka, etonga ba école, etonga ba hôpitaux. Et améliorer conditions sociales ya bateau et créer misala mais ba continue bino ya mboka
miyibi, ce sont des criminels, baza ba assassins, bazo mérité pendaison. Yango na mboka Congo, la meilleure solution pour na mboka Congo, c'est le soulèvement populaire. Peuple congolais, l'élection et salaka jamais solution na mboka Congo. Le gars peut la no pongi, mais biso to kolembate to ko content toujours pour expliquer bino ba réalité oyo tambo na mokili. Ndenga nini mokili yo tambola ba mboka mususu ba mboka oyo bino ba kinois. Vous allez kolula nakende France, nakende Allemagne, nakende États-Unis, nakende UK, Londres. Nakende Australie, nakende Afrique du Sud. Boyo kasiko ba salaire. To banina awa na Boris Johnson. Na okenda exemple mususu, il y a président des États-Unis. Le président des États-Unis, bota la salaire oye azwaka. Azwaka $400,000 par an. Équivalence à $50,000 par mois. Joe Biden, salaire nae $400,000 par an, équivalent à $50,000 par mois. Le président du pays le plus riche du monde entier, la grande puissance mondiale, salaire nae $50,000 par mois. Bon, ya Fachi, la bino Fachi, à combien? Tozoyoka $2 millions par mois. Naba voyage inutile ya salaka. Naba fondation ya mwasi na ye ba vidéo mba mbongo zo mana kesi ya l'état ezo ke na fondation ya mwasi na ye, c'est grave. Alors bino peuple congolais bozola la nzala. Tozo mona ba image batu ba ki mambango bazo kende ko wela avion lokola taxi bis na Congo. Mais ba mbongo oyo sengela ki ba améliorer système ya transport aérien na mboka na biso. Ezo kena mabenga ya bato. Mabenga ya bato. Bato banani les politiciens. On a benga ba politiciens. Na ba déshonorable député. Bazo mérité ko benga ba honorable député. Baza ba déshonorable député. Baza ba chien. Le président Biden, salaire naie $50,000 par mois. Alors, tu le troisième exemple. Oyo, il y a président, il y a une grande nation du monde, Israël. Azora combien? Salaire na ezali combien? Nakandisi bozo mona awa. Salaire na ezali azora équivalence. Équivalence, il y a $14,000 par mois. Donc, député congolais, à l'équipe président État, il y a Israël na salaire. Donc, député congolais, à l'équipe président Israël na salaire. Conseiller à Fachi Béton, Kolobaku Touti. Donc, c'est un salaire où il y a 14,000. Na ba salaire, il y a conseiller, il y a 27,000, 37,000. Donc, on a trois fois plus que le président d'une grande nation comme l'Israël. Alors, au fond, ozoye mba Fachi Béton, ba lokabino na nani. Ba lokabino na nani. Donc, c'est un exemple oyo. Na yo ba exemple oyo pour la kisabino ki motema mabe ya ba politicien congolais. Ki motema mabe ya ba politicien congolais. Bon, ça c'est quoi salaire? Il y a président, il y a Russie. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, salaire na ye yango na chelibino awa. Oya zwaka par mois, $24,000 par mois. $24,000 par mois salaire à Poutine. Multiplié par 12, et puis combien? Et puis $288,000 par an. Salaire na ye par an. Une grande nation oyo. Ils allaient changer ma solo, il y a un nouveau ordre mondial. Na kacha mokili lelo yo. Ils ont télémi les Américains. Pour te ebote là. Première position, il y a grande puissance dans mokili. Vladimir Poutine, salaire na ye $24,000 par mois. Na sengi na bino,
boke na internet ezali makambo ya koboma mate eza nango na internet bo vérifier bino moko bokomona tala ba salaire ya ba président minene lokola Vladimir Poutine $24,000 par mois. Donc conseiller à Fachi Béton aleki Poutine na salaire na mboka elemba lokola Congo bato bazowela avion bazolanda na kati ya piste bazolanda avion lokola taxi bis lokola fula ekola malonga ezalaka te banzela ya malonga ezali te embouteillage nde embouteillage hôpital ya malonga ezali te bato bakokufa lokola basoso na este bato bakokufa na nzala bato bakokufa na maladi mpo bacondition ya malamu ezali te équivalence ya vie na Congo c'est entre 50 60 ans moto akei parce que azolia bien te so omoni ba photo mususu ya mususu oyo azala 50 ans maza lokola koko boyeneni âge ya 50 ans moto asala koma lokola koko mobange so otali âge na ye ozala âge nini ozala 65 ozala 70 koko mpona nini aliaka malamu te alalaka malamu te stress nde stress mpona nini mboka eza malonga te biso babisika tozali na bamboka tozali ya bapaya soki tokutana bandeko mosusu ya bamboka misusu to bikolo misusu to mindele tozali kosola na bango atuni yo âge na yo opesi ye par exemple j'ai 50 ans mundela boye abite okosi mundela boye abite oyo na 50 ans te âge na yo ezovarie entre 35 40 mundela boye abite jamais nabi âge na ngai yango nabi non c'est pas possible oza 51 ans 52 ans non c'est faux nabi te âge na ngai yango nazondima te mpona nini parce que nzoto na yo elongi na yo santé na yo par rapport na âge na yo donc eza différent mpona nini ozolia bien ozolala bien bastress mpenza eza mingi te facilité c'est ça la vie de l'homme. Les besoins ya moto les besoins fondamentaux eza simple ata osalaka na yo oza cantonnier ozali na yo commerçant mais ozo vivre vie normale elongi eza normal santé eza normal parce que bana bakokende kelasi hôpital ezali nango sans problème bana bakokende hôpital bakotraite bango et puis kofuta ezali teke lokola ya biso Congo so ozala mbongo te moto akufi ebele bakufana kuna mboka na Congo parce que mbongo eza te akufi parce que mbongo eza te ya okende na hôpital azwa traitement mpona nini bato bokumisaka bato bolandaka bapoliticien na badéshonorable député bango nde bazoboma mboka bango nde les premiers occupants la meilleure solution c'est le soulèvement populaire tomonaki video mosusu ya ndeko mosusu alakisaki awa ndenge ye moko faci na bino beton ndenge azoloba ndenge bandaka koloba bakoma président epai ya basoda abi bino basoda bafula bino mabe me mandoki wana oyo batinda bino bokeye nango botournesele yango kaka bapoliticien wana ebima na monoko ya ye moko faci na bino beton bino basoda mandoki faci ayebisaka bino nini mandoki botournese yango contre bapoliticien na badéshonorable député bavideo wana ezali oyo ye moko andaka koloba et pourquoi bozona na pongi bazofuta soki $120 soki $80 policier baloka bino na nani baloka bokolanda exemple ya Benin te exemple ya Benin exemple ya Mali bokolanda te epai oyo basoda batelemi bapesa changement na mboka mpo mboka yotambola mabe me bino mpe babolole basoda bofana bino kaka faci beton baloka bino na nani mwasi na yo soda akesaki ndumba mwana yo akesaki ndumba aketeka mai liboso aka kokolo mpona nini salaire eza malonga te tala place tala esika ofandaka na kankokolo olongwa soda okoma agriculteur poso osali bilanga na kankokolo te okolia te baloka bino na nani alors exemple ezopesa ya basalaire awa po faire comprendre bino kino mboka na biso ezali kotambola mabe parce que toyena bakonzi oyo baza bamiyibi bazomerite pendaison
Deux exemples mosusu. Exemple mosusu yango. Le président français Macron, Emmanuel Macron, salaire na azwaka par mois équivalence à combien? Équivalence à 16 000 $. 16 000 $, pour vérifier binomoko na internet, multiplié par 12, et puis c'est combien? 192 000 $ par an. Donc, conseiller à Fachi, député congolais, honorable Nabino, on a déshonorable, l'équipe Macron a salaire. Un grand pays, je crois 4e ou 5e puissance mondiale, la France, président de la France, grande puissance, aura 16 000 $ par mois. Congolais, loka bino. Surtout Kinois, loka bino. Loka bino, Kinois. Tous les exemples, mon sous. Ezali, salaire, il y a premier ministre, il y a Australie. Salaire, il y a 45 000 $ australiens. 45 000 $ australiens au salaire Nazwaka par mois. Multiplié par 12, et puis c'est combien? Et puis c'est 540 000 $ australiens par mois. Au salaire Nazwaka. Si vous voulez comparer à un salaire, il y a des députés, un conseiller à Fachi, qui a salaire, parce que vous avez dollars australiens. Ils en ont par rapport à dollars américains. Alors, yo fani na yo, ozela, élection eya, s'occuper go yate, pesa yo polo, komi IDPS, te komi palu, pesa yo bouteille ya masango, mela soupe na tolo, pe na remettre la maboko. Loka bino na nani, petala âge na yo, 50 ans, moi, c'est 50 ans. Il y a 0-0, ozola na poids, oliaka na poids. Perobi te mboka Kinshasa Congo mboka elengi. Ya quelque part bandeko mususu bazolo akino. Attention Congo ngo ba na mango ba balkaniser ngo na problème te parce que to stolembi. Mais biso to na langage oti. Parce que Congo wana ezali mboka bakoko batikela biso. To linga te na balkaniser. To linga te par exemple Kagame na ba Rwandais ba botola biso Congo. Alors, biso ba Congolais, il faut totelema. Totelema pour te défendre mboka biso. Alors, ba occupant liboso. Ce sont nos politiciens. Nos politiciens et les déshonorables députés, bangonde ba occupants. Il faut to bengana bango liboso. Pas maté bangonde ba la couverture ya ba Kagame wana. Papa Honoré Ngwanda paix à son âme, il était clair quand il parlait na makambo ya Fachabi, mwana wana ayeko facilité bongo balkanisation na mboka Congo. Ayena ba mission ya ko blanchir balkanisation, ya ko faciliter balkanisation. Alors tant que ba ote Bunagana ekei. Bunagana ekei. Ote na côté kuna ya ba Congo et côté Luozi, ba Congolais à Brazzaville, balingi ba changer ba donner ote frontière les malamuté, il faut tout battre la frontière. Frontière, on a basala yango depuis mon colonie, depuis quand? Combien des années? Peuple congolais, bande konabiso, ya ba Congo, Congo central, biso benga yango ba Congo, parce que tika yango na ba Congo. Bazaïr, bola muka, bande kwa Luozi, bola muka, bamanianga, bola muka. Botika mboke kendete. Oto zana bango, basa ba quantité basa ni yibi o bazo mériter pendaison, faut qu'on pendre bango. Le président sud-africain, exemple à salaire, il y a président sud-africain. Le président sud-africain t'as salaire naïe. Afrique du Sud est un pays à tiers monde, oui, mais un pays en voie de développement. Donc dans Afrique, dans le continent Afrique, dans un pays en voie de développement, dans Égypte, dans Afrique du Sud. Ils ont avancé ma casse. Égypte, Afrique du Sud, Nigeria, ils ont un pays où ils ont la fierté à Afrique.
donc so en Afrique du Sud omona banzela olongwe na Johannesburg oyo na Cape Town na mutuka na yo eza ba distance oyo eza lokola Kinshasa Kisangani otiaka jamais otambola na mutuka mais nga natambola par exemple de Durban à Cape Town na la distance on a 2 fois na voiture nga moko chauffeur na longo na butu na komi na les jours suivants nzela ezali kitoko mais tala président ya mboka en voie de développement mboka kitoko lokola Afrique du Sud tala salaire azwaka salaire na ezali 4 millions de rand 4 millions de rand soki odivise yango na dollar epesi 265 000 dollars par an 265 000 dollars par an. Alors, équivalence à combien? Il y a 22 000 dollars par mois. Président sud-africain, Mboke Kuba, mon frère, Banzela Kitoko, Bekole Kitoko, université ya Kitoko. Les Sud-Africains n'ont pas à envier l'université il y a États-Unis, ou bien il y a UK, ou bien il y a France, ou bien il y a Australie. Ils n'ont rien à envier. Université ya Kitoko na mboka Afrique du Sud. Banzela ya Kitoko, hôpital ya Kitoko. D'ailleurs, pour votre information, opération ya motema ya liboso basala yango na Afrique du Sud. Pour la première fois dans le monde entier, et ça en Afrique du Sud, balongoli motema basala opération, ba charger motema, ba tie motema mosusu. Et ça pour la première fois en Afrique du Sud. Donc mboka en voie de développement. Yoka président salaire azwaka 22 000 dollars par mois. Donc ba conseiller à Fachi, ba leki na bango président Ramaphosa na salaire. Alors yo fani na yo zo kumisa Fachi beto ba loka bino ba congolais. Ba loka surtout ba kino ba loka bino. Siko tala salaire ya président congolais. Tozu exemple ya Boris Johnson, au premier ministre ya UK, Grande-Bretagne, Angleterre. Tozu exemple ya Joe Biden, salaire na ye. Tozu président Israël, tozu président Poutine, tozu ya Macron, tozu ya premier ministre ya Australie, tozu exemple ya salaire ya président sud-africain Ramaphosa. Siko botala Fachi Beton. Obo bengaka Fachi Beton. Botala salaire na ye. Ezali combien? Peuple congolais totelema. Mboka ezali ya ba politicien te na ba déshonorable député te. Son salaire c'est 2 millions de dollars par mois. 2 millions de dollars par mois, un pays qui n'a pas de hôpitaux capable de guérir, de soigner les peuples. Un pays qui n'a pas des universités, je m'excuse, Yamalonga, pour te bana bazwa formation pour naba tungamboka. 2 millions de dollars par mois. Et à chaque fois, quand on voyager, on rappelle 2 millions de dollars dans caisse à l'État, bah voyage inutile, il y a des mariage, bah fête de mariage, na Belgique, na Allemagne, bah anniversaire, na Dubaï, azumon à caisse à l'État 2 millions de dollars, il y a offert. Donc caisse à l'État, et ça, il y a des politiciens, n'a pas des honorables députés. Alors, yo fani na yo, ozo komisa Fachi Beton, Fachi Wetu, Benakasai. Mozola lanzala. Ola lanzala. Nandako moko so mu pepeye kwei. Mais ozana ozo kumisa Fachi Beton. Mais ba loka bino na nani? Tala salaire, tala ba montre azolata. Bandeko nanga ba congolais tokolemba te pona ko yebisa bino. Ete biso moko tozali ba responsable ya malheur na biso. Peuple congolais, biso moko tozali ba responsable ya malheur na biso. Na ressource a pona ko pesa exemple ya président oyo. Kombo na ezalaki bongo José Mujika. Bobeta na internet
na Google bo googler bo mona exemple ya président oyo Mujica José azalaki bon azalaka président ya Uruguay na 2010 salaire na ye ezalaki combien 12 000 dollars et na 12 000 dollars wana il donnait combien 90% ya salaire na ye na ba pauvre na ba ONG pour soutenir ba pauvre tala anego tamona na VW exemple ya humilité exemple vraiment ya simplicité ya moto oyo azomona ke mboka yali pauvre susi na ye ezali mpo aya atombola économie ya mboka asunga peuple azala jamais na bodyguard atangola jamais na garde corps atikala jamais kolala kofanda na ndako ya l'État palais présidentiel ana kofanda na ndako na ye moko na ferme président de la République Uruguay ya Uruguay José Mujica abana kofanda na ferme na ye aotambola na VW yango na cheli bino na image salaire ezalaki 12 000 dollars par mois mais 90% apesa yango na ba ONG pour na ba pauvre. Alors comparé sikoyo na ba déshonorable député na bino ya Congo, comparé sikoyo na ba conseiller ya Fachi na bino béton, alors na soki 1000 conseillers sikoyo bozo ba salaire na ba 21 000 dollars par mois multiplié na nombre ya ba député ya Congo ou na kati ya parlement zo ba salaire ba 27 000 dollars 34 000 dollars multiplié na nombre ya ba conseiller ya Fachi béton jusqu'au 200 000 dollars ya salaire ya Mbosso ozupe lisusu 2 millions de dollars ya salaire ya Yemoko Fachi béton à part ba voyage inutile qui n'apporte rien au pays na ba ministre o bazoko yiba na ba salaire na bango siko fari na penda boye ote kongumbo kelengi peuple congolais ba loka bino na nani biso te ngana longwa po na ba condition ya mabe tana zo ba bino po ngana longwaki na boya penda na boya na longwe na démissionné j'ai travaillé au Congo na démissionné ba condition za bien te makambo za bien na kei na longo na mboku. C'est comme ça que moi j'ai quitté. Parce que dans la vie, faut refuser les mauvaises conditions de la vie. Les mauvaises conditions de la vie, il faut refuser. Alors, yo moto, tant que vous avez la mauvaise condition de la vie, donc, baloka yo. Comme le wanyama. Comme le wamboa, pour ceux qui mboa à sanzi bisanza na ali a ngol susu. Donc, sous moto te moto eza souté. Et on va congolais ba loka bino na nani. Pour accepter ma mauvaise condition ya vie ya bouilli. Ba loka bino na nani. Peuple congolais totelema. Papa Ngwanda lobi boye ti alobi papa Ngwanda kei moto yo kete apesi ba stratégie nyonso o sekena ga pesa na ba soda na biso ba peuple mais action mo rezalite pona nini ba tila bino distraction ya musique ba tila bino distraction ya ba to ba théâtre ba tila bino distraction ya ba pasteur Bolundu Bishop Mutakala Bishop ya ba soyi ya ba vaseline. Donc, moka pito parle de distraction. Alors, moi, et peuple, on s'est concentré. Au mona, mboka nezo kendi, etamula mabe, batuba kukama mboka, bako tambusa mboka mabe, alors, toko zoba action ni to telema, poto bengana, po mboke telema, po biso to zala malamu, metala, 50 ans, moi la série 7, 50 ans, ou li na poids. Donc, bana tongo ti sikona no lete, ou petit so rolia. Ola na poids chebino place au cola au botama donc ba kuma ba bengu du gaillard zéro na bana o ba botama na miss noyo ba koli ba kuma bengu gaillard zéro respect zate ozobeta adam ozobeta carte na bana mike ya 2000 yo mwana série 7
pe lobi fachi béton mboka elengi. Mais tokolemba te, biso tokolemba te, toko continuer toujours koloba. Ti boko telema. Nenge papa ngwanda mala koloba, bino boko telema, la jeunesse congolaise bo la moka. Ti boko telema. Parce que mboka wana zali mboka ya bakoko na biso, mboka oyo Lumumba kufela, mboka oyo Simon Kimbangu akufela, mboka oyo eboma ba Congolais ya modèle na modèle, ba millions et des millions. Roi Léopold de aboma ba Congolais na film akoboma. Lelo ba Rwandais ba so ba Congolais butu mo inet na film akoboma. Tiboko telema, tokolemba te pona koloba tiboko telema. To telema peuple congolais. To telema to sukola mboka na biso. Ingeta. Boyako koma na fondation na Christovic SARL. Ma compagnie est mutuna makolo. Ezaka existe te. Monsieur Kabamba Moulangi y a cité. Hier le 23 février 2022, ma payé 2 millions. Boyako kitakaka yemoko motomoko wana. Ma payé lissus. Na 2019 azwaki montait il y a 400 000 US. Toyoko koma awa na nani awa na fondation Mutota. Esber ONG. Ba pesa me pa Clotilde Mulumba Kapinga. Azwaki mbongo na ye le 8 avril 2022, azwaki montant à 981 000, presque proche à 1 million. Bayako pesa un deuxième paiement. Bozako mona ndena zako na disayango malamu awa. Deuxième paiement, azuyango mokolonini azuyango le 14 avril 2021, azwaki 617 000. Donc la moitié à 1 million. Plus de la moitié à 1 million. Toyoko koma epa ya mama ye moko. Mama, ata salaire ozwa kozwa. Mais na bambongo lisusu ya bafo ya industrie ya bisanga fondation oyo zimbongo. Fondation bomoni yango fondation Denise Nyakero. Ba signé kuna kombo ya promoteur ya projet achemo tunaye Joël Mukumbikwa. Le 17 novembre 2021, bazwaki 820 000, proche de 1 million. Toyoko landa awa, Denise Nyakero, sous fondation Denise Nyakero, bazwaki montant ya toujours la même personne, bazwaki ango le 21 août 2020, bazwaki montant sous ya 960. Donc bakope sambongo, misala ngo emona na kapete. Oyo nyonso boza komona oyo liste oyo nazana bambongo bato bazwi oyo esali eloko moko ata moko te na kolanse bango défi bokomona bascreen nyonso oyo nayebisi bino ntango nayebisaka bino que j'ai les documents et je les lance défi baya kocontredire mpaka natikalaka komona moto te atelemela mpaka aloba o mpaka kosi oyo nasala ngo nyonso yango oyo boza komona boza komona ndenge biloko nako yebisa bino makambo ya FPI financer la dossier à 100 jours bomoni bino moko bazoloba nini subvention complémentaire totalement financée na 100 jours mbongo ebimi tala ba date po boya koloba te ke mpaka na bino akosili bino akoseli bango makambo na kosa te na lobobe bosolo monoko ya mpaka elumbaka solo me elobako be bosolo tokomi awa bokomona bino moko makambo eza kosalama bambongo ndenge eza kobima bakopesa bato bakotyala baposhi na bango moko bayebi nini bakosala ngai naleki kaka mpona nakisa bino po boloba te ke mpaka kosi bino mpaka bozomona misusu awa subvention totale financière sur le programme d'urgence du chef de l'État botala bambongo ndenge ebimi bambongo wana ebimi na bafondation wana eza soko bolandi bakombo nango bokomona yango nyonso naza na badocument nyonso nayebisaka bango balanse kaka mandat d'arrêt international
bakoyoka eloko soki na silisili bino dossier oyo nakoyela bino dossier ya francophonie kuna ezali nde sombele suka bisanga wana nakoya kolimbolela bino boyeba nini ezali koleka na kati me bokoyeba ke moyibi eza na hiérarchie moyibi na république eza nde na hiérarchie bokomona bino moko nakolimbolela bino bomonaka biloko mpo boyoloba teke mpaka koseli bino bomoni bamonte eza kobima so boke na batotalité bokomona bambongo ndenge eza ba 21 millions ebimi obeboye bayebisi bino réserve etonda réserve bazokosala ya bango moko ntango ngai nakoyebisa bino biloko oyo bokokanisa lokola ngai nakosakana ntango bino bokolala me mpaka aza kobundela bino koyela bino makambo bomoni bamonte ya bambongo presque de 1 milliard ekobima mpo na kosakana na mokili kosakana na Congo eza bato bakokufa na nzala ngai nazongeli abekaka epai ya mama yo mbongo oyo ozwi osali na yango nini yebisa peuple congolais ayeba yango boyokaki nayebisaki bino mikolo eza koya bapremière dame baza na droit ya kofongola su bafondation te mpo oyo ngai naza kobenga yango moyibi président alobaki nini bayela bapreuve te ngai oyo naza kolakisa ngai bona kreye biloko oyo bomona biloko nyonso oyo nameki kosalela bino yango na monene na grandir yango mpo bomona liste eza molai bapapie eza nasala yango liste ya bato nyonso bazwi mbongo kasi nasuki apo ozali video nakozongela bino na audio mpo nalimbolela bino quintessence ya moyibi eza na kati na mboka oyo aza koloba ezali mpaka sénateur tshisekediste Poutine KGB l'amiral empereur maréchal mpaka nkumu bokulaka oyo Etienne Tshisekedi atika alobelaka kabuya lunyeka moyibi ya telefone ya Alexis Mutanda.